Mbote na biso, mbote. Na pesi bino ba mbote belé, ya bino molobeli. Google, toujours en connexion. Bon, moi, il a titre, félicitations à Martin Fayulu. Vraiment, je lui souhaite beaucoup de félicitations. Hein, beaucoup de félicitations et beaucoup de courage. Voilà. À lui voir boyer. Na s'attendait que à quoi koma na niveau. Et d'ailleurs, si j'ai un critique à faire à Martin Fayulu, je n'aime pas sa façon de faire les choses. Azamou, Azan la communication à Malongate. Et puis, je ne sais pas comment il fait la politique. Vous voyez, la politique, c'est l'art de gestion. Mais la politique, pour gérer, il faut avoir des communicateurs dignes de son nom. Oyo bako banda kolobela yo, bako banda kolobela la mboka, pe bako banda kolobela pensez na yo na kati ya parti politique na yo. Oza guide, ozali président ya NCD. Et sengelo zala na ba communicateur ya malamu. Moi je n'aime pas faire la politique. Ba sollicita des gens ngai, o voilà yaka zala communicateur, je n'ai pas le temps. Moi je suis businessman, mbongo, ngambongo. Soyez na joie moi temps moké pour na ça l'éveil patriotique, c'est bien, je me limite par là. Mon colon a reçoit moins temps, moi sitting, moi marche, c'est nakei. Mon colon moi cotisation pour la likambo mboka, na eko cotiser na participer. Mais à cause que voilà comment communicateur décide en France, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Il y a aussi la bilogoana. Mais à chaque fois on a bandaka kuya, ce que sengeli kolobela pour décider na kolobela. Ce que sengeli kolobela pour na MLC na kolobela, pour na UDPS na koloba, pour na MPR na koloba, pour na Bako na kolobela. Voilà, mais kotiangai communicateur ya décidé, je n'ai pas le temps. For me time is money. Nga temps is a lar. Donc ninga na zabwe na aga na 10 minutes à pamba. Na koti na ke lukalar. Nga sa ma sekite na lar. Na vivaka na mbongo. Donc vi na ngeza lié na mbongo boye. So longoli mbongo na kufi. Vi na ngeza ka lié na mbongo. Mbongo ya motoki eza teke zwa oyo po sali te mbongo ya motoki. Na tambolaka na biloko mibale. Motoki, mbongo esangani na vi nanga. Na zwaka mbongo te ya kanyaka o zwa boye po salaki boye po lobaki boye. Boye bingai bandeko mo babenga ngai na Canada. Babio ndeko voilà tozo futelo bio ya na Canada. To meka ko solo la mo moke o moni ozande ko na biso muluba. E singeli to sunga ndeko na biso muluba chilombo wani. Mais moi je participe pas à ce genre de trucs. Moi j'ai collaboré avec pas mal de politiciens. Batou et Belé. Nazana ba numéro, il y a téléphone privé, il y a ba politicien et Belé. Boutuna été Jean-Paul Moka, candidat malheureux il y a élection en 2018 à Kendawat, le révérend. J'ai discuté avec lui toute la nuit. Presque toutes les nuits, je peux dire. À minuit, il m'appelle, pendant 45 minutes. Batebele na noko solo na otanga ba kombote. Mais bango bando kan sa baza plus intelligent que nga, que ba ko utiliser nga, ba ko racheter nga, mais non, loin de là. Biso za ba pépinière ya UDPS, bo mona ba UDPS wana. Tout ça ba pépinière jeunesse à UDPS za biso. Nous on a commencé l'UDPS. Tout ça la parmi ba cofondateur ya UDPS ngai. Tobandi IDPS nzela moko na bati sécurité. Na 90. Tobandi IDPS nzela moko na bambwaki eme bakibasa maliba. Je veux que tous ces gens-là. Nazaraka na bango tozolia na bango boye. Na kibona muke nazala ba photo musuku na ndako na otela bino ba photo akala. Na ba Lambert Mende o Malanga. Ba Paul Kapita. Ba Paul Kapita. On a commencé l'IDPS ensemble pour biso zalanga bana mikie. Bon ba yiki bambuta. Mais ceux qui balobagi na temps vraiment réel biso oza ba cofondateur à IDPS. Biso mto créé premier parlement debout ya IDPS. Premier parlement debout ya IDPS.
o mwana bato nyonso bakoma kosala bamakelele wana o bayoka son o bagili o bamoniere. Je n'ai pas connu ces gens-là. Nayebi bango te. O bakabund o je n'ai pas connu tous ces gens-là. Nayebi bango te. Biso zaka ba Jean Tetela, ba Guillaume, bana Njili, bana Nsele, bana Limete, bana Matonge, bato to créer premier parlement debout. Na Limete na 10e ri. Deuxième parlement debout to créer na Sainte-Thérèse. Et kolongwa Sainte-Thérèse comme na quartier en Ekalpitus. Bisika Zamba wana ezali. Biso mto créer ba parlement debout wana. Biso mto créer FONUS. Force novatrice comme yi parti politique ya olenga nkoi. Biso ngalinga akokota na mamba ba parti politique te. Nazana carte ya UDPS na laksibino bomona bomona kombo Zaire. UDPS Zaire ngai nazana ona ndako. Ngalinga osaba makele na biloko wana te. Je n'aime pas faire la politique. Na rolanda politicien mon côté. Na kota pe na libula politicien mon côté. Ce sont pas de gens vraiment bazar sérieux te. Bon ça lit na bangwe komi na ngonga mongo boy dit bon voilà. Cursus na yo vraiment ça me convient pas malgré tout à lit na lingi ozalaka na isika ozalaki wana comme ça bateau bazana cursus à malambaya. Mais monsieur, j'ai des diplômes, j'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai tout ce qu'il faut pour être à sa place. Ah non, à bendi bateau yo bazali proche bateau yo. Donc makamba politique bateau basali nango ba AVC pour nanine. Parce que bo salaki lite longo mais comme na tango kwanga croyant que yo poko zo eloko mais yote. Yote batie muto musu tala exemple na pesa rabino ba Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound a tango na 2014 tango IDPS asali congrès na ye. Mutu a bengisa kiye na Kinshasa. C'était lui-même Tshisekedi wa Mulumba parce que tango akendaka Lubumbashi na 2011 ko battre campagne na ye ya élection contre ye Kabila. Nde bisika kutanaka na président ya Lubumbashi zalaki Jean-Marc Abound oya simbaka Lubumbashi amoni garçon moko kasa lobi yo faut kitabo maïba ki be tension ni mutu wana zalaki na ngote po Kabunda kendaki na Lubumbashi po aluka mbongo akenda Afrique du Sud akenda luka vie ta komi na Lubumbashi e ko salake ba proposer ye poste moko na équipe moko ya Chikunku ya Kasai ya lingaka tia mutu na Mazembe po abenda mwala atambola kenda Afrique du Sud anduluka vie na ye parce que azalaki ne célibataire moi cité le côté vous omona alors ba côté président ya Chikunku tanga kena Chikunku a créé cellule ya UDPS na Kasai sikoyo tango ayoki ke Tshisekedi wa Mulumba akoya na Lubumbashi aiko créé deuxième cellule ya UDPS na commune na Kenya na Lubumbashi. Oh yé moko azaliki président. Donc akomi président na deux cellules. Cellule moko Kasai, cellule moko ya Lubumbashi. Nde sikoyo tango Tshisekedi ayaka mutu animaka penda vibraka. Ezaka Jean-Marc Abound. Alors tango baye ko sala congrès ya UDPS. Oyo Mubaki azalaki secrétaire ya UDPS. Tshisekedi wa Mulumba azalaki président ya UDPS. Balobi non. C'est Mubaki qui a fait la liste. Alobi non. Et si il y a deuxième vice-président, il y a deuxième secrétaire, il y a UDPS. Et c'est qu'il y a Muto yo yebisa kinga wana, soki Jean-Marc Abound ya Muluba wana. Et il y a Mouswahili. Mais Jean-Marc Abound n'a jamais été Mouswahili. Azaki ni Muluba ake katanga koluka vie pour kenda Afrique du Sud. Pour ba jeune union so mbujimai ba kenda Lubumbashi à côté Zambie, a matina ba camion minene wana ti Port Elizabeth ake Afrique du Sud. Nzela ba tunyo so ba kenda Afrique du Sud. Siko Tshisekedi ayebaki pe origine ya Jean-Marc Abound ta kansaki kaka Katange. So comme na Lubumbashi après 3 mois, comment le Baswahili? Ah mais c'est normal. Lubumbashi so ok tout po ba jeune mingi ya Lubumbashi bazana tendance aye ko la lingala. Yo siko za motema moto yo po yo ko la Swahili. Donc bokomi ko échanger né. Yango sala ke mutu so ke Lubumbashi au monde au bout de temps. A comment le Baswahili? Ngana yeba batu wana nyonso te ngana otangela bino batu ya kala baremi masamba kutu baye na miso na biso baremi masamba baye na miso na biso tozomona bango boye ba yaki parce que
et sengaki moi ba homme d'affaires pe ba kota na UDPS parce que UDPS yaki na ba homme d'affaires mingi te. Rémi Massamba azali petit frère wa Landi Didi Kinwani na sima. Azaki yepa za diamantifère tango ba Rémi Massamba ba ye biso tozomona bango. Nous on a vécu l'UDPS. Ya ngalo ba na wotsa makolo na ngali suna UDPS ata mukolo moko te. UDPS lelo ezarasu UDPS te c'est kufa. UDPS on a besoin mon c'est kufa. Et c'est kufa. Biso do riska ba vi moko. Nalinga obeta masolo wana te. Boka weranso na lobaka eloko mo oke. Yepe aza combattant alongola kutu ba conteneur na ba boulevard asala ba action minene pona mboka. C'est en 2004 ngana uti Nigeria. 2004 na uti Nigeria ezalaki le 26 juin 2004. Tangu wana tozo mbongana entre Mbunza Mabe na Laurent Nkunda. Que aéroport à Goma batika distance il y a 30 km entre les deux assaillants. Kotoyo Mbunza Mabe azalaki vers le colline ya Nirangongo. Kotoyo Laurent Nkunda azalaki vers la frontière ya Kanyabaonga. Le jour wana Mbunza Mabe tanga zozonga boy Laurent Nkunda kangi aéroport à Goma. Na complicité ya Monique o lelo koma Monisco. Na complicité na bango. À l'époque ezaki William Swing, yem kazalaki mokonzi ya Monique. Na bimisi bato. Ngai na Kinshasa. Na bimisi bato na bengi Guillaume, na bengi Jean Moutetela bato basalaka ba fondateur ba parlement debout. To bengani na ba téléphone na butu wana vers 2h du matin. Vers 2h du matin que aéroport à Goma koyi Laurent Nkunda kangi aéroport à Goma. Mukolo wana nde na monaki ke komba otosala kezo senga ba leader a solo lokola biso. Ba leader opena tozalaka soki na tie mutu na tie. Na mona plus d'1 million de personnes babima. Tozu boulevard Lumumba. Au départ de Njili quartier 1. Pour ngana banego zala wana. Nazaki na moi maison moko wana na quartier 1. Tozu départ ya quartier 1 Njili. Tobandi ko kita vers Kingabwa. Koto no luka William Swing azalaki mokambi ya Monique. Abenda na kima kenda Gombe. To buka ba installation nyonso wana ba antenne parabolique ba car ya Monique to tumba yango na ba bis to ba soda ba sota ba miri ba kima côté ya fleuve. To komiti na Gombe wana balobi ono il faut to sala memo to kota batumisa to koti ngai Guillaume Jean Moutetela. To sali memo dans l'immédiat to sombi enveloppe to tiena kati to koti to kutana na ye. Ono voilà Monique a aussi la nuance avec la participation du Conseil de sécurité va faire reculer Laurent Nkunda à Bimana aéroport à Goma. Donc, ils ont qui plan moko machiavélique oyo la Monique wana bomonaka a créé qui pour la déstabiliser biso. C'est-à-dire objectif ya batouana ezali pour la déstabiliser biso. Aussi mutoloko la Guterres oyo le loi commis mokambi à Nations Unies. Alobi ke ba M23 bazana bibundeli ya makasi oyo kutu Monique azana ngote esengeli to négocier ngonga oyo Tshilombo ayiko sala appel patriotique kolobaki esengeli na biso to enrôler ba jeune po to bundele kolo atindi déjà ministre des affaires étrangères a que nous négocier na ministre des affaires étrangères rwandais na Luanda au moment bazolo bake on ne négocie jamais avec des terroristes. Mais c'est quoi ces jeux-là? Oyo to benga en anglais eza booby traps to eza nini? Ngambo moko biso ba imboka tozo tombola ba FRDC bobunda. Mais ngambo moko bazo négocier. Alors, ils négocient avec le M23 ou avec les Rwandais et les Ougandais. Ils négocient avec les Ougandais et les Rwandais et non le M23. Donc qui dit M23, ils allaient groupe moko ou association, il y a deux pays na ba armée na bango ezali Uganda na Rwanda. D'ailleurs boko mona ke ba M23 ba uti na base moko ya munene ezalaki na Uganda nde batiaki bango ba vanda wana en attendant ba discussion et ça la mana RDC.
Nga na linga wakota mamba ba politicien li souhaité. Vraiment, j'en ai marre. Bisika wana vraiment na zarakasuna biloko wana te. Ça y est, na bossa na IDPS na pesango mo Congo, ça fait longtemps. Ngam na salaka déclaration après la mort de Tshisekedi que IDPS est koufi. IDPS c'est koufa. Obo mona galiza makelela wenze. Le vrai IDPS c'est koufa. Mais na senga toujours pardonne Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Na ndenge tokenda ko sombele cercueil na Bruxelles, toke kunde na porte de Namur. Soit disant qu'il a trahi, qu'il a vendu le pays. Mais c'était pas le papa là. Tout ça, il y a une information mingité sur ce papa là. Ce papa là était déjà moribond. À ce qui est empoisonné. Voire même la signature à corps rebellé. Oh, balobaka que Tshisekedi wa munu muta signa. Et ça, Tshisekedi teza Félix Chilombo muta imita signature à tatana ye. A complicité na maman Marthe na Kamere. Na lobaka na bino déjà que Kamere na Chilombo, ba yebani il y a longtemps, il y a 20 ans passé. Baza bambanda, babota na famille moko. Na bete la bino déjà histoire on a plusieurs fois. Niakeru o azali mwasi ya Chilombo. Grande sœur na ye, la fille aînée. Po fils aîné azali, mais fille aînée na ba fille nyonso. Comme on a Jeannette Niakeru. O lelo azali mwasi ya ministre moko na kati ya mboka na biso. Ministre wana pas azali rwandais. Mais mwasi wana pas azali rwandaise, ndenge moko na Niakeru. Babota na Vital Kamerhe mwana mwasi wana grande sœur ya Niakeru. Babota na Vital Kamerhe bana mibale. Vital Kamerhe isi alakisa bino bana na ye. Bomona même bana ba Chilombo na ba photo bani. Bomona déjà bana ya Vital Kamerhe. Alors il faut bosser attention na mutu wana. C'est un pancréant. Un vrai pancréant. Azaki nse quoi. Ba parti politique wana bozomona. Moi ce qui m'étonne quand la tozo sa la lit na kati ya IDPS avec patriotisme bolingwa mboka sans que ba futa biso quelque chose. Ba déplacement makamunyo so biso mo tozo futa ba mbongo na biso. Tozo ya kutu wana na limete pa ya Tshisekedi wa Mulumba. Bon mona bokomi na 18h be mine des opératés. Na langa na Mercedes 190. Toke na victoire rapide toke soma ba ampoule na mbongo na biso moko toye kotsa na lopango ya Tshisekedi po mwinde des opératés. Tabo lingo tozanga nango. Mais ces papas là batu ba yeko trahir ce sont pas la population. Eza bana na famille na ye. Omoni abokoli bana wana mabe. Abokoli ba Chilombo mabe. Ba Chilombo vina bango mobimbati ba kwe mikolo bazaki dépendant na papa na bango. Il a envoyé de l'argent taba papier Western Union. Il a envoyé de l'argent chaque mois, beaucoup d'argent. $2000, 5000, 10 000. Papa wana zomon. Alors, et l'euro nine le karabisiga wana. Na 91, tant on goûte carbone à Kangaki, conférence nationale souveraine, ba marche bandi ba ville morte et singagi ke négociation et salama entre opposition na kalato bengango mouvance présidentielle. Bozomon. Alors, ba créer dialogue moko baso benga kala conclave. Na conclave wana ba yeko zo accord nini. Ba yeko zo accord moko ke Tshisekedi wa Mulumba azala kaka premier ministre. Mobutu azala président a dirigé te mais a régné. Tito ko kena d'élection. Alors, Mobutu a sepela ki na système wana te. Par exemple que c'est lui le président. Ce qui a passé ordonnance présidentielle, il y a nomination, il y a premier ministre été. Et ça, le premier ministre a mis commis premier ministre Yemoko. Alors Mobutu a salaki ordonnance. Tant que Nango a présenté na Tshisekedi wa Mulumba, Tshisekedi wa Mulumba a raturé Ango, a boy ko accepter ordonnance présidentielle, il y a nomination na ye en qualité de premier ministre. Et au salani niki ba limogé ye. Ba limogé ba yeko tia Mabi Mulumba. Mabi Mulumba, premier ministre. Et au salake, compte bancaire na ye personnel ya Tshisekedi wa Mulumba. La présidence de la République est bloquée yango. Moi tinda so mbongo na Bruxelles pa ya ba Chilombo ezate. Bisika wana nde souffrance ya ba Chilombo e bandaki. Bazaki bango 4, ba frère 4 wana. Sami badi banga yugo remplacer po ya utaka na Suisse. Ba vanda ka appartement moko. C'était des célibataires. Chilombo mutazaga na bana mibale abota déjà. Mais c'était des célibataires. Mongo baliaka, bilamba balataka, nyonso bandeko uta na Kinshasa.
ozomona nenga bokola bango siko bana ndenge wana bazaka ba coopérant bayebi musala te bazana métier te na moto ozui Christian azana musala te azana diplôme moko tozui Chilombo azana diplôme moko tozui le seul moto azana diplôme Tshisekedi fils azana Kinshasa mwana nsuka oyo tobengaka mwana nsuka nga nayebi famille wana mobimba je vécu avec Sami Badibanga fofu sani moko boye mama Marthe azoya kotia pondo amer batisa pondo mama Marthe na ba Thompson tozolia ba témoin bazali ba jamu tetela bazana no vivant ba Guillaume ba André ba Papi ba tubase belé mais ce que je regrette beaucoup bana mayona nyonso batigala kana ba parlement debout ba balate ba botate. Vraiment, il y a beaucoup de soucis dans le blog. On a raisonné. Tu vas nous faire combat. Mais, on a besoin de Moussala. Parce qu'il y a déjà un engagement, il y a Moisi, il y a Banami Balé. On a besoin de Moussala, Sep Congo. On a comment travailler, papa. Né, on a eu un Sissi Moussala. Tu es dans terrain Sainte-Thérèse. Vers 18h. Na osomba babiloko ya kulia banini pona groupe wana nyo songaka mnaiki na mbongo ngapeka mnaiki na voiture na osomba biloko kulia bantaba bakwanga tovandi tokomosola politique groupe mokabu mais siko tokoma pe kosola masolo poto ba vingintsele ba camara bana mai mingi toyaki na bango toyaki na IDPS bana mai situation ngezo kende boy photo bima mboko yo tokufa pauvre. Muito comme il y a ba boule que il faut tout bima. Et puis, je regrette beaucoup na mona ki micro baladeur moko boye ki na parlement ya limité. Bazo tout na ba combattant na mona ka jeune moko boye konda kauka Guillaume. Mais mastoyo o Guillaume. Na komela mista mobu ngana bi yom to na parlement wana luka mista moko bo auta njili na quartier 7 comme Guillaume yebise ke Google depuis France azana posa bo solo na yo luka Facebook na ye a otinde namba na ye ya WhatsApp masa aibiga tingana za swati na Luanda na za swati na Nigeria na za swati do na ana mikilité masa aibiga moi mai abima me akangama esika moko boye. Oh, na Hollande 20 ans, na mikili 20 ans. Moi, ma isikoyo, yolela. Ki yolela, moi, ma ya konda na kombo ya IDPS. Bino bato bandi IDPS. Ba Jean-Marc Kaboun ba yako, et puis bozana ba diplôme bele bo silisi ba licence. Ba Jean-Marc Kaboun ba botoli bino ngwende. Ba to ba litaka te, ba ye, bo tigali na parlement debout, et puis ozo sosolate. Nga bana ba koli, bano kuna boti na France ba koli ba osala ba bac. Moi, les bossons na boti na France, à ça l'examen d'état ne. Ce qu'on bino bo balite, bo botite na kombo ya Chilombo ya boto libino loko, Chilombo azalagite, ta to banaka masolo wana Chilombo to yebiete. To so wakate, Tshisekedi azaka na bana moko boye bazaka na Bruxelles, oyo ya mukolo kombo na yebo ya leki kombo na yebo ya suka kombo nebo. To tikala ko yeba, to tikala pe ko mona Chilombo te. Pour chaque samedi dimanche to zaka pa Tshisekedi. Et ratakate. Chaque samedi dimanche, nga na otia ban pour na koma grand. Na tie kiti ya munene na komi grand, na zo loba, na zo parler au nom de l'IDPS. Ngai. Tango zo ka masolo ba combattant na biso nde ba combattant IDPS. O mona pina ke o to na marche moko boye, biso na Guillaume Tokei, mbongo na biso ezakuto ya Tshisekedi te. To sombi 200 t-shirts to tselongi ya Tshisekedi to komi IDPS viva mbongo na biso moko biso zaki pena ba combattant ya IDPS mais nazo yebisa bino IDPS wana bozomona ce n'est plus l'IDPS que j'ai connu wana eza boutique familiale talaka batu nyonso baki ba au cadre IDPS bazaka soute na parti wana IDPS komana ba bourrique ko banana ye moko président Chilombo bourrique Ozui Kabouya, Bourrique. Moi, j'ai vu Kabouya. Tant on a eu poto, on a eu mon Kabouya, je ne l'ai pas connu. Kabouya, wana, tous années, âge, moko tale longine nengezali. Loko la tata moko boya 59 ans. Kabouya, ozo mona, toi, âge moko. Tale longia Kabouya. So, tel misingana Kabouya boy. Ozo kaza Kabouya, grand frère nanga. Or que tous années, âge moko. Mais tala nenge Kabouya koma.
akuma lwa tata moko boye kabuya wana zoliana fufu elala bo tika bloko wala mona lelo kabuya komotambola na jet mais IDPS wana oyebiso ki Tshisekedi wa Mulumba zalaki je vous jure ata mutu nyonso IDPS alingaka zo ngbende te mais Congo elinga kozala malamu peuple nyonso a bénéficier na effort oya liti IDPS asali mais IDPS wana te parti wana se kufa nga na wozala communicateur ya UCDT donc je suis désolé na bateau nyonso basala ki demande wana pour moi na wozala communicateur te na tenté na tenté tant na ngeza mbongo tant na ngeza mbongo donc na woya te na bana kolobela ka Fayulu te Fayulu ye moka sala staff na yazana staff te nazo loba pe nazo répéter Fayulu azana staff te be foro nyonso Keroui Maizo auti ko sala pona Martin Fayulu ako loba sikoyo passé na ye batu ba ye ba qui est Martin Fayulu. Moi je donne de fleurs à Keroui Maizo à sali travail de prestation. Vraiment c'est pas donné à n'importe qui parce que Fayulu lui c'est un businessman, c'est un économiste, azana bambongo ebele. Il prend pas vraiment trop de temps. Il y a quoi na plateau na biso, kosolana biso en ligne, azwaka tante. Mais à l'époque, moi j'ai discuté avec pas mal de politiciens. Parce que na simplicité, parce que humble. Mais le noso Fayulu a bani ko kota na kati na biso ne batu bakoye baye plus mieux parce que les gens ne connaissent pas. Il y a quand batu baye bien mais batu baye bien té. Batu mingi na diaspora baye bité vraiment qui est Martin Fayulu. Alors, chers amis, natiki binoa parce que nga musela banda dans 5 minutes. Natiki binoa wa ndeto kutani mbala ya simba. Ciao, ciao.